Mbote na bandeko nyonso. Mbote na bino nyonso ba congolais parce que message oyo esa ko s'adresser na ba congolais. Ba congolais nyonso bisika nyonso bino bozali na pesi bino mbote. Na tindeli bino ba bénédiction parce qu'il y a que ça que je peux vous souhaiter. Non zamba pambola bino na pesi nyonso bozali. Merci na ba o balandaka ba moi vidéo na nga mike na tindaka. Nayaka aka pona éveil ya conscience et changement ya mentalité. Bino balandi na ngai, merci nzamba pambola bino. Mais bobo sanate parce que ndem bozolanda, mais bozo yebisanga te soki makambo nini soki ezo sepesa bino boyebi ke ntango bolanda makambo il faut kosala boye to boye. Ni boye ezalaka te nayebi te il faut nayeba soki makambo nasalaka soki ezalaka bien soki place nini il faut nabongisa. Nayebi ke mingi babengaka ngai. Mais ko benga ezande moko te na ndenge bo sala na place tozali pour na chaîne. Bolanda nga ozamo ebele mais ba abonnement na le comité mais problème ezati. So beaucoup s'abonner et kozala bien na osepela mingi mais so bo s'abonner te bon je sais pas pour des raisons ou d'autres. Na ya pona oloba likambo tozo yoka kuna ba démolition. Bandeko ba démolition wana bato babenga tozo komona ba circonstance ndenge ezolekana. Nga na yeko betela sete na makambo ebele ya mike kaka o biso to sala attention ti. C'est vrai. Ndenge baza ko démolir wana ezo sala pasi. Ezo sala pasi pona ba oyo bazaki déjà ba bisika na bango place na bango balelaka, place na bango ba commerce, ba place ebele ou bien voilà, ba mi retrouver libanda tout ça. Mutu moko ta ba bino ki makambo ne toucher ete, makambo ezo toucher. Mais il faut peto yebaka ke tozo vivre boye baba ke mabele nyonso ya bisika na Congo eza mabele ya l'état. Ata na bisiko biso to vandi pona ba vandi libanda parce que eza bato ba vandi libanda nde ba osala ba commentaire makasi. Parce que na Kinshasa kuna na Congo epa na biso kuna soki na ko exagérer te eza kaka 1% voire même wana pa na exagérer 1% ya bato baza na internet. Oh nyonso batika baza na internet. Donc ba makambo nyonso esali makakuna e utaka nde libanda bisika biso to zali. Bandeko, na kopesa bino exemple ya place nga na Vandiao. L'État a décidé, pour nga na Paris, l'État a décidé, bon, bavana na Paris, ba ebike, na ba banlieue, ba ebike, décision bimaki, ya Grand Paris. Grand Paris, c'est-à-dire, bazo fongola banzela, ba ketina ba bisiko, ya musika, bazo favoriser, nani, transport, pour transport. Mais soki basi ba lobi ke Grand Paris wana, eza la tram, ezala nani tezen biloko ndenge ezalaka so balobi ke kolekana wana ekolekana mais bakoyebisa bino dès le départ parce que bakolancer baza kotuna batu bakoinforme batu voilà tosala boye mokolo boye tokosala boye tosala baréunion tout et tout bato ya na baréunion basi batrace balobi tokolekana la tolekani ati tosala makambo na biso bakoyebisa bango ke biso na minute oyo to décider que to kozwanzela na biso na place boy ba oyo bazanzinga na place wana to kopesa bino mbongo bokende kosomba place mususu ou alors to kokotela bino to kozwa bino ata ba 2 mètres ba 3 mètres et pourtant ba construction na esalamaki na ndenge archaïque te ndenge eza kuna pa na biso esemaki na ndenge ya bien. Mais ici bango quand même. Moyen baloba ezete parce que l'État s'est décidé. Ti ba oya babandi misana ba onande ba aussi ça basi ba décidaki. Et pas na biso, je ne sais pas, ngana baloba makambo ngana ebité. Mais quand même ba congolais to bateke toza quand même na mboka mombo ezanga tina bocha quand même bopesa kata mboka no valeur. Na ebike ba makambo mabeze belé mais bozo atamwa oya mike ya malamu wana bobimisa mwa liboso. Je pense que nande nanga ponga na ebité, je pense que nande nanga ndenge ba bandaki te kolobela ke to kosala ba annonçaki yango depuis. Mais loko ape biso ba congolais soki ba pesi yo osombi 20 mètres carrés okolinga otonga sur 22 mètres. Mais au départ, yo sombi 20 mètres, molingi yo tonga sur 22, soit sur 25. Mais na mutu no ebike, yo tango sombi ba croquis na o epesi yo 20 sur 20.
mais yo ozokende kozwa 22 sur 20 ezalaka te sikoyo 22 wana nde ezokotela bamakambu tozocomprendre te me ngai bato ngai naza koblame bafaute eza ya bakote nyonso baoyo ngai naza koblame eza baagent wana ya service public bino baagent wana ya service public bolinga mbongo il faut balobela nanu bino il faut nanu bafunga nanu mpe badossier wana ntango bino bozokende kotekisa mabele bozotekisa esika boyebi yango très bien soki boza vraiment baagent ya urbanisme boza wana bosalaka na ndenge esengeli bokoyeba ke place boye bametre boye oyo tokotika oyo tokosala boye te boyebi yango très bien mais ntango bino bozoya koteka na moyibi oyo bino boza nango bozoteka bozopesa motu place oyo boyebi ke place oyo ekotongama te ozokopesa motu yo mpe motu ozo kosomba tokende pa tozonge pa ntango ozosomba quelque part nayebi ke liboso bakosa biso mingi surtout biso toza na poto bakosa biso makambo ebele bakosa ebele eloko nayebi te so na kozwa ntango osisa makambo nyonso aza na oyo koloba bakosa biso ebele balia biso mpe ebele yo ntango bazoya kopesa yo bazoya kotekelo eloko il faut loba ke otuna nano osala banquete mpona koyeba ke place yo ozali wana eske balitige eza ou bien eza te bandeko nga balianga bamapango ebele un moment donné nga kuti nazonga so epa na biso te mais soki oza kaka na fibre ya mboka na yo okozonga kaka olinga te nakoma soki batekelinga quelque part namoni ke bazotekisanga quelque part il faut natia nanu bato na enquête bakende nanu kotala eske esika oyo eza na balitige ou pas soki esika eza balitige nakobomba mbongo nanga parce que nayebi ke balitige wana so nasombi lelo ata nasali forcing makambo ekoyelanga plus tard mais biso bakongole wana totalaka yango te na mutu na biso kaka bacope tosala bo bapesa biso tosala bo kaka wana kimoyibi botikaka nanu mpe kimoyibi lelo bandeko mosusu baza libanda à cause ya makambo na bino wana congolais personne n'est au-dessus de la loi biso tovandi awa boye mokonzi ayaka na carnet na ye nani ndenge balobaka cahier de charge na ye tozali ana Macron aza na cahier de charge bazosala nini babimisi na retraite bato bazotambola mais bakosala tu ndenge bakolinga bakosala yango parce que c'est comme ça bino bolingi te basimba so basimbi kosimba te boye ngai namoni bandeko mosusu bazenga makambo oyo il fallait pas Félix mais Félix qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans etali Félix na nini ntango batekaki babiloko wana misusu kutu Félix nano abotamaki te ntango batekaki biloko wana Félix nano akotaki na bokonzi te ya ye sikoyo nini bolinga kosangisa bamakambo tout ça tosali mabe il faut mutu mosusu aye kokotela yo ntango yo ozosala no oza responsable ya baacte na yo te mais ntango makambo sikoyo eye ndongo obandi sikoyo koluka o mutu asalaki mais qu'est-ce que ça a voir na Félix qu'est-ce que ça a voir avec lui tokende pa tozongi pa etotiango nanu wana ngai nasombi mabele nazopesa binoka baexemple na ngai moko nasomba mabele bayebisanga madame awa boy il faut longola 10 mètres na 10 mètres okotonga te kosala pe eloko te parce que 10 mètres oyo eza ya yo te certes eza na kati ya mabele oyo osombi mais na mutu na yo longola 10 mètres oyo soki basi bayebisi yo ndenge wana il faut quand même omitia na mutu ke 10 mètres oyo babinanga na longola 10 mètres comme ça tant makambo koya bazwa 10 mètres na bango parce que bayebi ke 10 mètres eza boye mais yo so bayebi so kozwa 10 mètres to yo okoya otongi ovandi so bandi kosala makambo na yo tango siko baya kozongela siko 10 mètres oyo batiaki wana po basala nango makambo ekomi ba problème botalaka nde totingi na Kinshasa wana bato batongi n'importe comment na place ya kotonga te boza kotonga bakaniveau eza bouché babiloko nyonso ndenge nini bolingi to vivre mwana kutolobeza te bakongole bokolobisa tina bababa bolobisa tina bababa likambo eza molai mwana tolobela yango eza te mwana kutu tokende ti musika eza te parce que bandeko mosusu abandi video boye akende nango ntina kuna te parce que ebongaka oyoka nanu makambo bazokoloba mais bamosusu abandi kaka moke boye atiki na ye moye basikoyo baessentiel oyo ezalaki na kati ya makambo oyo ya message eza te lelo bato baza libanda basala boye miyibi oyo ya bagen wana miyibi la plupart ya bato na bino nayebi te soki banani bazalaki wana liboso bango bato bateka te baya kotrouve solution lelo oyo
hein? Lelo bato baza libanda bato baza ba moi commerce na mon place balelaka bazo me trouver libanda eza ko sepelisa bato te mais ba o batekaki ba o balelaki ba mbongo wana parce que bazaka libumu kaka mbongo miselinga kaka mbongo baza wapi lelo bato nyonso bayebi balwa ya mboka te bato nyonso bayeba basalaka yango ka te mais soki olingi kende koexplike bato yebisa tongoni place oyo ozosomba yango mais keba amiyebelaka wana eza moke na ngai nayebisa bino makambo etali oyo badémolition oyo ezosala biso mpe kaka mpasi mais à un moment donné tovandi tomi-interroger c'est quoi c'est ça aussi toza mpe baresponsable ya makambo mosusu mpe tosalaka et après kolukela moto obwakela ye na nzoto non non soyons quand même tolongola makambo ya motema mabe ata olingi mutu te ata olingaka moto wana asepesaka yo te kende na nzela mpenza ya likambo mpenza bolobela na likambo otala yo moko soki oza bien soki mpe oza bien te miyibi ya baagence de nani oyo agent oyo bazoloba oyo ya service public miyibi wana miyibi naza koloba ngo miyibi oyo batekaka na ba yo pe ba o ba sombaka osombi 20 mètres olingi ba olia sous 5 yango wana 5 lelo okepe otongi otelemisi lelo yo mtoza makati ya problème soko yo kaka bibo na sombi 20 na 20 na 20 na ngana na débrouiller na 20 na ngai ngaki yo ba makambo te bon c'est ngape na yima makambo te ezoli kana te na inga na tia moi contribution na ngana apporter yango wana bon tokutana ba sima nzamba pambola bino